nyonso ya ngai oh nga omonte ngene na pesi lumière mbalamo to vivre na vie omoni tango lobi makambo lingi ba problème. Est-ce que yo pena tango sambela nzambe za pour peso ba problème toi peso solution. Musicalement oui. Musicalement oui. Donc on a milikitationnel même bien. Babarotika. Eza lelo moni pour la musique na lingi mambo ba guerre parce que to bunda ba guerre ba binga ba guerre de 100 ans, c'est-à-dire ba guerre et pena guerre. Diviser ezo kitara musique à Congo parce que na Congo ba talent ze belé ezo senga to changer mon mentalité tous à la pays ni pour plus de force. Et bandeko na ngai l'essentiel est que bango tout nengo cité na solo bien na bango. Famille balola te pabola kisanga ite Ngonda tena kita mosusu wa matana love na mesana deja na mopeso engaye André Lilma ya la bolingo na ngaya persona mikanda na reshide sayaya iyo wakama inandunda ndunda yebena ngale talo kosa eko sanga matanga soko landi via muninga ke boko na libulo biso tozo kende na ninga bio sans microbe. Voilà, merci de l'attention accordée très chers amis internautes. Bonjour de partout. Vous aurez l'occasion de suivre votre émission Micro Libre qui vous est toujours présentée par moi. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Comme le remarquez très bien que nous sommes ici au lieu de répétition de Cappuccino Serge Le Bogard, donc il s'est produit chaque mardi et jeudi. Alors nous sommes venus ici pour que tous mes capés entretenus tout est ma solo par rapport à double face. Double face, et d'après la face nango et belé. Te décortiquer banzembo lokola ba na leli banzembo ko ba milikitation banzembo lokola ba intemporel banzembo ça vraiment belé ba papi matala tout ça tout me capé ko décortiquer ensemble na bino o tout bolingaka Serge Cappuccino Le Bogard. Alors merci à Chikito Senga qui est derrière la caméra et merci à mon boss maître John Simao Mvuluzi. Papa ban est belé, donc Motema ya son Altesse royale, maman Micha, la dame de cœur, la maman de tous les enfants et big salutation à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Alors je suis avec Cappuccino Le Bogard, les tatou mettent un peu comme bêta masolo pour que ça va bien. Cappuccino, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à tous les internautes. Tout le monde dans le monde en répétition chaque mardi et jeudi à Barcelone. Mingi pour que tu bêta format solo il y a double face. Alors tango au intitulé qui album no double face. Vous pensez d'abord à nini? Bon déjà merci pour cette opportunité autour ça moi information na biso. Les deux mardi les jours auto répéterana nous en coulisses, c'est-à-dire répétition pena au place to créera, place to corrigera, place to bongisara un peu bas spectacle na biso et puis marmo belé o yara na matoya batu. Bref, double face c'est parce que c'est un album qui contient normalement deux facettes. Les en facette cachée et connue nanga étant qu'artiste, c'est-à-dire on a côté facette cachée et en a style et en la rumba ou pas rumba mais banzela moron botkala royo kangaite et puis côté facette connue moi ba référence c'est cause à la soyo kinzembo qui on dirait moi point carré moi mutu ka c'est-à-dire banzembo na sala kala c'est un peu ça double face et lobby lo souté à part du côté artistique ils ont démontré deux facettes aux dans quatre albums double face. Quand il y a album double face sur le marché des disques bah y a bien on dit pour toi tu vois que ça va ou bien essayer sous promotion sous ma case pour que m'attend encore. En tout cas artistiquement parlant déjà ça va parce que l'objectif national numéro 1 c'est notre travail bien. Et comme on a travaillé bien, déjà de ce côté-là, on est à l'aise. Depuis, on a Kinshasa depuis le 8 mars. Donc, là, les amis ont continué la promotion, c'est vrai. Parce que grâce à la promotion des albums, et côté là, vraiment, tu vas comprendre l'album. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, tout un souci milité côté on a. Parce que tout ça, la promotion. Nous avons déjà eu un bib qui a permis de la promotion tout ça. Rambo 2 pour l'année. Bon, Rambo déjà concept nanga qui nango, on a réalisé l'album mona et minka olobara guerrier parce que Rambo 2 ça Sylvester Stallone na film maintenant Rambo 2
un moment bon, c'est-à-dire il y a eu les hauts et les bas dans le film. À un moment il s'est retrouvé même prisonnier, mais comme ça vraiment bali à se libérer, pas libérer prisonnier, c'est-à-dire à tenir qui mission na yo zala libérer prisonnier. Biso pe na état d'esprit na biso za bongo, c'est-à-dire to bi que na vie il y a les hauts et les bas. Monde de la musique il a facilité malgré aux problèmes et cause à la difficulté bisengonyo so même biso objectif na biso photo atteindre, c'est-à-dire nous devons réussir notre mission, c'est que album double face et ça la mamunango mukile yoka et puis tous à la vraiment présent dans le monde de la musique quoi. Voilà, on a tout ni pour la ligne Rambo D parce que ceux qui va film et tout Sylvester Stallone a ça la Rambo D Nyos tout cartonnant, c'est un acteur oyo qui non sera ça le film et cartonnant parce que tant vous aurez ba combo voilà bo bana ça ngo pena ba œuvre na bino bo ça par exemple que na ça double face et cartonné ba yo kango de partout. Effectivement, et c'est on a un peu concept na yo mais conception nationale nous y a Rambo 2 net opposé Rambo 2 vous a Rambo 2 dans le sens que les lozo bundapé lobby au cartonné dans le monde de la presse au yeba na makasi dans le monde de la presse vous a Rambo 2 donc mutunyo so aza courageux aza un esprit à guerrier azo baisser le bras pour qu'à réussir mission nae musala nae c'est déjà un Rambo 2 pour la conception na bicho. Voilà, l'album a double face, nous moment où non c'est pas l'album qui Jojo Ngonda Naleli. Est-ce que nous avons un morceau pour que ça va fanatique tout au bord de partout hein? Donc là je vois Saïd Indou mais depuis New York et puis je vois mon vieux Daouda Messolo les mystérieux depuis Belgique. Merci. Sambela kisanga nzela yo mopepe etambolaka mpona tika nzela love baseleki nga mingi na bandone Yonique Mbala Jojo moyesa lokole lamba ya pembe ngana buni na mino bebe na longi te limbisanga Jojo ngana ozongelanga mon amour Yonique Valera Moumana makasele pataka na utilisateur yoza utile l'alimentation pena guérison love nanga ye Jojo Ngonda Bolingwe kota kinga vraiment lokola fou joyeux amour kota kinga vraiment lokola fou joyeux atambonga moyeke botolaka moto nyonso boyete Bolingwe botolinga santé botolinga la joie et botolinga nyonso na chino nazalaki nango na 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 Donino Mezzo et Memonia, le vieux Jojo Ngonda, taille avantageuse et porte-bonheur. Jojo Ngonda n'a juré l'élo, qu'après toi n'a kolinga lisusu jamais. Fidélité n'a fait ça qui on avance qui a non garanti à l'olamo. Mon bangue se casse beaucoup dans l'otaka, c'est l'iwa. Kasi bolingwe umela espera ka éternité. Oh, Jojo komisanga monda na mabina ya banda moto na kaka yefu abotolinga esengo mawa ekoma oreye nanga esengo echamilelo shera komisanga monda
na mabina ya banda moto na kaka ya fua potoli na esengo susi akomo reye na ngai esengo chani elo mamae soki nazalela mama soki nazalela ezalise mpona bolingo oyo ya jojongo na motema na ngai soki mwana botamaka na volonté ya mama nde napesa mama na yo mbongo nabotelamata sozi na yo nde napesa mama na yo mbongo nabotelamata sozi na yo bango nde makambo ils ont des solutions. Ça, c'est la musique, et bio. Sans microbe. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Là, c'était Zembo. Ils ont 4 albums double face Naleli. Parce que nazo été vraiment yo album au double face mwanda mundambo mais ye mutango tala nzebo obeti ozolo baket na tawana na maison meta wana bengo pot de fleurs ça la mo erreur. On est allé dans la guerre d'esprit. Les allés que au début que moninga makasi il faut luka moyen de déstabiliser mais bon tellement que on est un monde dans un monde de polémique on n'a pas calculé ça mais il faut aux la pot de fleurs parce que un artiste il faut à la complète et tout éliminer podium comme on est monde dakala il faut à la artiste il faut à la ba moni ko ba sepeli na yo ba yo ki voit pe ba sepeli mutu ezo sala makino ezali dans un artiste complet ba confondre il fallait obenga l'artiste complet au lieu de pot de fleurs nyonso ya ngai oh nga o monte ke na pesi lumière malamo voilà comprenez que ils sont des solutions. Ok, bango makambu, bison des solutions. Tant que lo babongo, o loba o cible pena nani. Parce que baton so yabi kena côté mo bezala bison ne batatembe batabuisko bango de makambu, bison des solutions. Non, on a ciblé mon touté. Et ça quand neti to vivre na vie au moni tant o lobi makambu lingi o ba problème. Est-ce que yo pena tant o sambela nzambe za po peso ba problème, toi peso solution. Tout ça mélange un peu de solution. Tant aux hommes bien à ma cambo, aux alapés, on a problème. Mais si aux hommes bien à solution, aux hommes problème, tu aux hommes trouver solution d'homme toi qui mien. Et en autre lobby, bah on est ma cambo. Ils sont des solutions. Non total à moi extrêmement boya. Moi et le mot ça là qui par rapport à minute de son à émission à confrère Nabiso Willy Kayembe. Au seul lobby non, on souhaitait mon bienvenue dans le monde na bino, ba leader au besoin en dehors il y a une musique à maison mère, mais bossa ka fierté il y a maison mère. Donc apparemment côté là yo aux amis mon boye sans polémique sans boye. Mais le temps où total la pe bande kono boza bona maison mère, moi guerre total la kuna boye robino pena attaquer pena depuis na zone si fapa zone asali boye et lobby la kondeni. Et lobby ke baro lemba baro tika. Eza lelo moni pour la musique na ligne mambo la guerre parce que to bunda la guerre va bien la guerre des 100 ans c'est-à-dire la guerre et pena guerre donc mais et apportable sur l'autre pour n'angezara que na repesara moi conseil lelo ceux qui ont plus uni et sa force na musique à Congo ceux qui ont divisé et autres qui sera musique à Congo parce que na Congo ba talent les belés aussi on a tout changé mon mentalité tous à la pays ni pour sa force et bandeko ngai l'essentiel les que bango tout nengo cité na solo bien na bango tout ça la bien et ça la bien. Tout ça la bien et que ça la bien. Tu sais, il y a militation. On les a, yo mom to vanda qui au petit titre wana ou bien ça ni. Car nengo lobby. Ngamo na fanda qui na créé mo na pe na petit titre wana. Na kati nango spécialité nango zani open et balaksa ki non, il a na militation. Militation on a nous a terme mo na créé na sens que so moni mutu mo boyazane tipo de fleurs, azadom tout monde ya la vana milik. Aux sur la peau de fleurs, donc ils savent demander à quoi soyez comment un pot de fleurs. Attends, moto sur mon na leki na TV na leli. Na lobara il faut na lobat. Donc il faut tout le monde bon la vana moi miliki. En même temps mélodiquement ba mélodie ça na katiza donc tellement elle miliki. Propre donc voilà c'est un peu ça. Côté bandeko tout ba vandi à boé. Yo eza orchestre bezali groupe d'accompagnement. Eza nyonso.
Nous sommes soit groupe d'accompagnement, soit orchestre. Non, ça veut dire quoi? Groupe d'accompagnement, orchestre. Nous sommes tu accompagner un musicien, tu accompagner la musique. Les orchestres, les musiciens, les chanteurs, les animateurs, les danseuses. On a fait un transport, on a fait un loco, on a salaire na bango. Bon, biso tous na bandelia ya makambu, tozo fongolage mais tomi leli pété, tomi kumisi pété, to vivra nenzamba et d'arabiso to vivre quoi. Yo so yo orchestre mo na Congo ba futa ba fin du mois. Na wenge musique maison mère bwanda zoate. Tes salaires ils allaient rater. Ils que peut-être moi ba production salemi belé après moi prime salemi. Normal et puis biso le roi de la forêt l'acception de ninga repêcher. Bah moi là trop bête en fait que parce que les lots na libanda maison mais on a critiqué non. Na le bango na ninga pe normal et c'est le route na rocha na mutu na ngate mais biso to travailler et ninzamba rosunga biso to bongisa mambo belé parce que photo yana moi maramo bo salema petit. Ya moi sika. Serge Le Bougar, quand tu te regardes, tu te dis fier d'être appelé moi na Yahweh Ranson musicalement. Militationnellement, oui. Oui. Fier d'être moi na pena Yahweh. Musicalement, oui. Musicalement, oui. Donc on a un militationnellement bien. Mais nous le grand formateur. Le grand formateur. Personnellement, Yahweh Ranson a des formateurs, il y a les Bogards na Nîmes. Na Marambouébélé. Parce que nous sommes en orchestre déjà tous en amont on a biso mais c'est un rabal qui s'appelle Marambouébélé to ba musique na podium musique eza Marambouébélé za ka te oyeka oyembi to bi non ya Marambouébélé. C'est un grand formateur et je le confirme avec force. Voilà. Quand tu regardes, tu es fier de qui? Mi balé kaka. Pour un inatanga mi balé, basé belé bangonyo, je suis fier de vous. Ouais. On dit comme si sur la bien a des plis, sur la bien na robine mais là héritier on dit moi courant les cartes tisiko poani. Te wa mambokala, tout nam to sa vie na et toi na so bien. Tout va bien. Dernièrement na Guinée na Chetemba. Oui, des cas coïncidence ouais beaucoup tani. Ouais, ngarutu na yaki na kutaki. Na yeba epete kezana. Tant ba tienze mu na intemporel, ndé na monia matina piste na ba finala na ngoto vidéo mo ezana na téléphone. Ba bin intemporel. Ah, na yo comprendre que azali ngapi na accompagner bango na piste. Après intemporel ba tipenze mu na ye to bini pe esili to pesa nimbote après mona na mona benana eloko eleki malamu ko le connaissance. Voilà donc parlant de ça to capé intemporel les Bogards na ba poulen et tout ba robete la biso voilà. OK, merci. Amoureuse, moi na mokaya ba kapiaka ya papate akoluka intérêt ya libumu na ye oyebi pe objectif nanga gila melelo yotikinga na mboke kafela susi yoluki liwa nanga bebe nana kokundanga ye la musique, Dieu. Kokanga motema tegila palado ata mosolo vika toko defa to risque toko futa
temporaire. Jamais bolingo na yo, na mémoire qui m'a failli. Simba Mouna. Le 14 février, bah se rattrape le 8 mars. Et bon, yo biminga jour anniversaire na ngai. Jeffrey Anthony, Ashkandala, Shakandala Makichi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est le savoir-faire de Capuchino le Boga. Capuchino, à Campé Babangola. Des bâtiments sont qui ne se produit. Nathan, on a un ezali. Tu as mis album, tu as la promotion album. Tu as ligné album et côte à côte après Babylone, tu as le bélango, mais tant que tu as remont. Et que ce fan na yo ndenge point carré accrocha ba mutuke accrocha ba nzembo pe obimi parce que koyo kango boye clip très bien donc te maison na kati ya bêtise te donc au sala ngo vraiment la montée maman ko mais bato zela na Capuchino moi succès pe on dirait succès et ça pena te avant aux albums mais avant pour voir au tek ko la ga pe lo mususuna ezo ko accrocher te lo ni sala ka bongo mago ça ba bloka bien mais ezo simakati qui c'est moi mon cœur te fais ça Nathan. Bon, soko landi via moninga ke boko na libulo biso tozo kende na ninga bio sans microbe zano à l'aise au moins net ma mbetali ba voyage on a retour ngana lo belango mingité et na mom tozo organiser to lo ba na mono ni temps to lo ba mam na biso ndi ba ndoki baza trop to lo bati ba poto peza te bolo bani zano à l'aise zala penza à l'aise ngana guerrier yoga se bena ngane naza na sala musique pour na tala raba tubo na loba musique ba 500 na moi loko mo matiti mo papa na kuna coin à 500 yo ngaza la déjà gros bébé déjà donc musique ya bongo tambola bon olingo la kisanga musique olingi nzambe te bana wera ba ebana donc tanga lobo senti que au moins na wera yonde na ngina bisoka kezano à l'aise to landa vie batuti to sala vie na biso place auto uti na place autoza to yebi place ni to kende
Donc ça nous à l'aise quoi. La question moko comme parce que zanango actualité na sauté batebe ba mitu na relation ni oyo Capucino le boga azanango na concert nango pe nazomona zawa Gloria Olangi. Bah Gloria Olangi azara pe na bureau mouvement na biso attaché de presse. Wana na ninga mouvement et puis c'est une petite sœur au Tozalarane avec d'Arabie na mambo belé na ninga mouvement. Donc aza parmi pena ba o ya biso quoi. Mais yo ndeko moleka moi trop partout OK ne mo concert na yebo le kabina comme moi trop. Ben, on lobby bien. On les moi concert, il y a Moussa Nani, journaliste de presse. Tant au Betty, tant aux ans répétés, face à la ma belle. Conseil, il y a eu sous place Moussou. Sous place Moussou. Bon, c'est là. On lobby nini? Même so place Moussou sur Bokiti, pena ba mon père Bokiti sur Bilon Balé. Au son mon so wapi. Non ba fan non de ba tourner, j'ai ma tourner la question. Et ça la soit studio, répétition, concert, car ningo lobby et Sili. Voilà. Voilà donc sans polémique le monté boy mais sur point carré na habité bat bazonga le sous peut daka bana yo te daka pa bana na yo oyo bota point carré mais to lingi mingi to faire découvrir batu wanzembo asika au moins le mozo lo tout à l'heure je pense que les ana babilom sous to bimisa tout celle là on penza promotion ti yango on a point carré ba mutu kezo ba mama na promotion yango mon album double face pe tout ça promotion et puis na minute to beta masolo double face point carré za ya biso moko Toroyi na biso pe obeta mais yango ils a déjà consommé et si la répété za la kaka yango to lingi ole to beta ngo to beti le omo boya sika milikitation et puis makasi milikitation to préféré to faire découvrir batu ne bilo album parce que tant to ça la boy batu promotion nyo sur yango wana. Voilà donc on prend milikitation pour le plaisir de JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas. Voilà. On y va. Aïe 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 aïe. Pour le deuxième à risque, Avaliana Maboli, et ma condoléance, Nabimi, pardon, la volonté de la Tesayo, volonté de la Teshirina, Mundwe, Esayo, Kamale, Kinyego, avec Ibali, mon amana, moi cher. C'est Simeli, ma Kibotana, Boche, Awetele, Meli, Malelo, tu sais pas. mingi bakobwakisa yo lelo epelelinga nazozika na moto ya deception ata na mileli mingi ekyanye ata na mitani na motala mpe nani akoyokelanga mawa mawa o mawa ye ngebe o ngebe na chemin de l'amour nazalaki omona moto te bolingo ekoti trouble zingazinga bato batondi amiyungu inombe ayeje sesele ukwazolia azofula ye bolingo ezobomanga ezomwenye lokola amanekota champion
na bolingo esengaka nini obima le premier le deuxième te chéri pour le deuxième ça na risque avalenda mabolingo seyengaka doléance voilà todo chuté déjà mais na linga to zote moi 2005 na oyo mo choix ba fanti ba mo na pe savoir faire na bango yo mo pona ata moi 2 na pona 2 te ndenge te ba moi 2 ba yemba to c'est moi na pona ta moko zela beta nani refrain mon quoi c'est yembi pache ko yembi déjà beta refrain Jojo Ngonda Aristote yemba après Beckham après to lancer moi par rythme beau découvrir hein? Voilà. Aïe. Na 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 Chochongonda talaka na ngai na 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 da chumbala na flimba mbe bonga kina pesa motema simoko mobwa kisanga bolingo na yesala bebe na peso bibero osaka deja bebe na maboko na ngamoko bonga ai fami bolela te pabola kisanga ite Fleury Senga ata motambo mosalaka testament na créante avant kufa yo katinga na compétition ya bolingo no jojo ngo nanango wefate bolingo nanga na gom nga chauffeur a mopexo okomisanga ya sedingo eliote kalala na kolinga te na kita mosusu wa mata na love na mesana deja na mopeso enga ye Andreline Mayala bolingo nanga ya personnel enga ye Fleury Senga na mesana deja na mopeso Nickel Mbambi awa aweleve simo oyo kaka awa yosolale nani akokwanzanga yeki yosofase nani akosalanga nga batikela ngayo gilepyanga nalela ye Patricia Jovita o José Elito sheri nanga kotisa mikanda na Régide Sayaya iyo wakama inandunda sheri shetema inandunda eba yembelaka mobali ndenge nini nalongolaka sheri kasaka balando nasepaka sheri biloko poali sheratonaka nete Arnaud Belanga Bamelelinga yena nguma na zamba kendaki soki betambwa devoir ressentir ma chérie nanga toposa ya munanga ekomi na maboko banda pasi ezongelanga na motema mimi chike bazonga na ntima sanda mbenge olobaki yokoya malosi ya sasa olobaki yokoya mayamba sena belanga no belanga gabasone luboya Voilà, donc là vous venez de voir les savoir-faire, il y a Bapoula, il y a Cappuccino, le Bocard. Cappuccino, tous en a Kinshasa ou alors aux Ongs, on peut y mingi aux alaming banda. Tous en Afrique, tous en entre avions, tous en mais tout le bamingi, tout bête le titre Moro Yasuka, Petit Jésus. Mais après, permettre à tous ceux qui sont à Katanga. Pourquoi Katanga? Parce que Moni, tout le monde album, Batou Baling Bati la souka bâton dans l'euro. Moni tout à l'heure, tout sur le mambo belé na olinga nanga rolo balo bangoti. Obombara pona ba. Po to Moni, toza ba tormi la te toi ba Rambo 2. Toza ba to esprit, tozo bundara na bitumango. To misa générique dans ce moment yebelardo, pour promouvoir vraiment l'album. Ba bloquer on a YouTube parce que animateur nanga boakela mutu mo uté poto papa ya ke poto déclarant et comme il va tout monde baleki na simana va faire bloquer le on a biso sur 12 à Wenget non ngala lobi bon oti oyebi 12 so na biso pesa nga définition à 12 euros pesa nga no ba 24 pour 25 no boloba par 12 vers 00 bref toza route na mamwana te eza que tozo préparer katanga fin à mois ou ya mai ezobima to so ça les clips maramutu
Et Katanga on est générique ou recouvrir générique n'a pas bloqué soit disant qu'on dirait balimba s'il s'abisso mais nzambazali mais avant yango to betano petit Jésus on a salé featuring na maestro Fabro après yango to les kambala moko Katanga au mon appel animateur na biso ciseau digital et puis Mbanzi ba danseuse ba yana ba c'est pas grave boya bonjour ça va quitter moi c'est pas mon cœur c'est bon pour l'instant bébé yo prometa king amour durable talalelo e kataninango lokola ndako etikali inachevé na commis sans valeur lokola tabetufe na maboko ya musulman petit Jésus papi mama pia noela madinga nalidusu ya nyoka jamais likelela vanga kakuna pourquoi bolingo na ngai ekomi morcelé mon bébé hypoglycémie d'amour réanimation nango ezalaka obe présence ya moto yolingi pondu eza pondu manyoko kaka pondu frank alasana lobambo azalaka makolo minalanaka nzela moko kasi bolingo nanga eza kaka yo soki yo te nani mosusu mariani mazala mama na yesu yolobaki qu'on fera route ensemble Didier jusqu'à la fin de notre vie tokatisa ebale na pirogue mais lelo yosonolinga na dize onazangi ata maya komela yakambango longolanga na pasi oyo noki nakonda ye omonimo na bolingo ndenge ekomisaka moto zoba ye nalingaki moto na motema lelo atikingaki dibankolo parter nga na samwe ngaye die shombo omonimo na bolingo ndenge ekomisaka moto zoba ye nalingaki moto na motema lelo atikingaki dibankolo die shombo nga na samwe omonimo na bolingo ndenge ekomisaka moto zoba ye nalingaki moto na motema lelo atikingaki diba ekolo didie shombo ngana samwe mais pourquoi olingi yokabwana na nga lokola aveugle akabwana na kitalatala nyonso mpo nalingaka yo nyonso mpo naloba sommonta ekila bapromese baserment openaki na yo jamais jitena monimo na bolingo ndenge komisaka moto zoba ye nalingaki moto na motema lelo atikingaki diba ye na sambwe ngai nide shombo petit Jésus omoni moto ya bolingo ndenge komisaka moto zoba ye omonimo na bolingo ndenge ekomisaka moto zoba ye nalingaki moto na motema lelo atikingaki diba ekolo didie shombo nga na sambwe yo prometaki ngai alliance yo prometaki nga pe la paix du cœur mon bébé mimonisa pardon yeyeye mon bébé miyokisa mongongo na yo mongongo yeye melaka nga na pokwa banalala lelo epesinga suspension koyoka bajete yokelanga mawa Katanga. Ok, bah, animateur bazar. Animateur. Simba,
Merci. Voilà, félicitations vraiment Cappuccino, merci beaucoup, félicitations, tout le monde a vraiment générique. Katanga, on est aux Zélat. Tous les langues pour quand? Donc Katanga, ils à fin du mois, Batutu Bazala prêt, donc ils ont vraiment bien pour Batutu Barosépé là. Voilà, c'était un plaisir de partager les plateaux ensemble avec vous, Rambo D, hein, donc Cappuccino le Boga. Après ce programme, il y a un mouvement là et puis dédicace, na soutenir de près ou de loin. En tout cas, nous remercions tout à soutenir de loin de près. Et puis par rapport à programme, je pense que tous en pleine élaboration Marambobélé puis conclure Marambobélé, tous les gagnants sont à la pré poto d'une façon officielle dans la presse et nous avons une quatre émissions. Franchement, Marambobélé tout comme au bomba et c'est concrétisé pour Bitumbeza vraiment makasi. Bitumbeza makasi mais nzamba rolongi sabiso tous à balongi. Donc voilà toi Barambo 2. En tout cas, et je pense que Bo s'est procuré l'album Double Face. Les albums Moro, ils ont bien travaillé. La musique bio sans microbe, ils ont blagué. Bo tu as vraiment mato, il faut comprendre ma loba. Voilà. Merci. Numéro à bureau. Numéro à bureau, ils ont 085 39 85 607. Donc, sur le préfixe, il y a RDC plus 243 85 39 85 607. Plus déjà 43 85 39 85 607. Voilà. Merci beaucoup Ramodé pour le par rapport à l'émission Lélo et l'équipe Déni. Et l'équipe très bien. Tout solo le membre important. Donc mini to ligne des promotions album Double Face et ça va bien. Merci. Voilà donc merci hein, c'était avec Serge Le Boga Cappuccino bomwende nini ba poulane ba exhiber ba part de danse ba danseuse ba bini boki militation boki intemporel boki naleli ozanzembo onga j'aime bien le gros bébé de la presse congolaise n'a pas tant ko parce que na CPN on vraiment makasi vraiment merci à Chikito Senga qui était derrière la caméra et merci à mon boss Maître John Sima au double boss en Voulouzi, Papa Banebele et merci à son Altesse Royale, notre maman Micha, la dame de cœur, hein, maman Alingara vraiment Bana. Et puis j'en profite aussi pour remercier JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, vraiment. Les doyens Christophe Mafuta na Paris, na Moni Lisusu, Saïd Ndoumé depuis New York City, Patricia Baramoto depuis Belgique, Nebté Erozana Belgique, Ozana Londres ma chérie, mon vieux Roger Kossam, les vieux qui bombardent depuis 1000 km. Là aussi je vois ma consoeur Gloria Olangi Megastar, voilà, de gros bisous à vous tous, au Bodaki branché. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. On se retrouve prochainement, si Dieu ne revient pas d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.